C'est pour la toute première fois que le président a une bonne morale, il a pas de souffrance du peuple congolais. Fatindenga so le kaboyaso mataso kita tango atala ka vie ya peuple congolais ça la passe. Voilà la raison pour laquelle le président turc avec sa délégation de plus de 300 personnes, tous les investisseurs au na bango batikaliao bato basaki na tongo parce que biso sur place on était sur le palais de Marbre ozokuta ke bango nyoso basa déjà place wana. Même Papa François Oyazali actuel le vicarius il y a nani Rome. Il avait dit ceci. Est-ce que Yo Félix Okuta Nakana ba opposant, le chef de l'État lobby Nakuta Nakana bango, même ceux qui basent na posa quelque chose, na pesa bango. Mais nazali kotombe la bango boye imalamu na élection ya 2023. Mboka na biso ko tikala ko panza ndamu ndamu te. Oyebi selon l'histoire et bakion so bazo na biso bazo kabiso. Mobutu avait dit ceci. Même pour signer l'accord na diable pour Nazaïr à Kosala Yango. Mais nous avons eu, depuis l'histoire de la République démocratique du Congo, au chef de l'État Azumboka Azong Siangona Maboko Yanzambe. Voilà la raison pour laquelle le chef de l'État avait dit et si nous sommes les cas, nous sommes basés posé à Koyoka Sango Yamboka, pe balinge ba ke Congo Yango ezandengenine. Mais avant de 2023 dans l'élection, peut-être que candidat Bozo Betela Maboko, bakoza na prison centrale à Makala. Comment ça n'a le 24 et à mois au février et cause à la évaluation et code de bonne conduite signé le 12 mars 2013 na niveau ya Addis Abeba au ezala qui crédité par le Conseil de sécurité des Nations Unies et koya ko salema na République démocratique du Congo. Si ko e bagagame bakoya to bakoya te. Ok, nous me présenter na kombo ya Ilunga Innocent David, le président du Parlement de Bouzigida, aussi le président de la structure d'appui à la démocratie CNPVF, c'est-à-dire Congo notre pays Vision Fati, ainsi communicateur de l'IDPS et en bref na kolobakeno naza moko na kacha bapanzi sango ya solo ya IDPS pe moi na muke na kacha ba mikolo c'est pourquoi raison pour laquelle babenga kanga mingi mingi les petits au milieu des grands et aussi les petits-fils de Chen Tshisekedi wa Mulumba. Tuna na yo yambona répondre na mutuna na yo na pesi le boss des boss Michel Chako Mbote mingi bambote belé et merci parce que azo ça l'effort pour bakyo so bazali bande amboka pe bazana ka chamboka na biso baye ba actualité politique et ça na ka chakolega. Na yango pona ko yanola mutuna yo pona déplacement ya Jean-Marc Kabunda Kaboun. C'est avec fierté et honneur ya ko répondre na ka chamutuna we parce que biso toza IDPS. Depuis ndenge tozali boye tokoki ko bangelo ko ata moko te. Jean-Marc Kabunda Kaboun, il est né de notre élite. Azamoko na kati na biso pe moko oyo ba mususu oyo balingaka ete na kati ya IDPS et si ba bengana ki ce n'est pas problème. Oyaki yo moko na IDPS okosonga yo moko na IDPS. Et Jean-Marc Kabunda Kaboun de lelo abimi na kati ya mboka ce n'est pas pour rien. Officiellement biso toyebi que no Jean-Marc Kabunda Kaboun loboko etungisaka ye pe lokolo na ye ya gauche. Ezaka na problème compte tenu ya sport na bango bakenda ko beta ba professionnel na niveau ya terrain na biso ya Kalamu, je pense na commune ya Kalamu na Kauka. Yango no somo na lelo a se retrouver bakenda ko beta ba balle na bango ya koloba keno tozali ba professionnel pona loisir wana yango nde bakenda ko beta balle wana azwaka moi des fois na zanango na kati ya lokolo. Yango nde tozali koloba na kati ya mboka na biso ke pona ye il a fallu c'est sa demande. Ye moko amoni ke na mboka na biso na niveau ya komeli na maladi na ye mutu akoki kozwa ngo en charge to mutu aza na capacité ya ko défendre yango azate. C'est raison pour laquelle il a demandé officiellement na ba institution ya mboka ye moko en tant que molobeli ya peuple congolais yango ba autoriser ye akende kozwa soins médicaux mais avec condition. Soki ke abimaki na likanisi ya ke lokola mpuku azali kolia azali kocha mupepe là to remettre ye en garde. Mais lokola sengzela ke azobela akende azo traitement na ye azamwa na mboka tango akosonga na mboka Kinshasa nde tokoyeba ke nini ekoki koleka. Joseph Kabila tosana yawa. Joseph Kabila a des raisons pour laquelle azongia. Kabila biso tolobaki na ba congolais nyoso ke non, il faut to laisser Kabila na kati ya mboka na biso
amona ndenge mboka oya bebisa pendant 18 ans ndenge ni kobonga. Et lelo Dieu merci, Kabila est ensemble avec nous et dans les jours qui suivent ainsi que les heures qui suivent, Kabila za mokangami. Et je vous assure kala mingité bino nyonso bokoyoka son. Nazolo ko éclaircir na bande ko nyonso bazolanda biso ezala libanda ezala kati ya mboka. Po bayeba que ce n'est pas raison pour laquelle nous disons visons Fati. Na mboka na biso lelo tokomi kutu na honneur. Ya komona kutu pendant des années depuis Marshal Mobutu, je peux dire que depuis même époque coloniale, ba consciona nous tie ba florta plante de pied na bango na kati ya mboka na biso et lelo bazo ya kolingata na kati na mboka na biso. Et raison pour laquelle les chefs de l'État avaient raison de dire que non biso toye na mboka oyo pona koboma te pona koyiba te. D'ailleurs eloko ya koyiba to ya koboma et si ekufa nango kala. Le président de la République n'avait pas dit que mboko esi ekufa non. Parce que les Congolais, nous sommes Congolais, c'est basi conscience, il y a koyoka ba monta wana. Mais pendant les années arrière, o etika la sima. Est-ce que to tika la koyoka lisusu ba monta wana ezolo bama? Monta ya sukonga na binga na ko confirmer yango te. Il faut toyeba et pas pembeni ya bato to za na cour de compte, to za na IGF. Bangonde ba koyebisa biso ke non, ba yibaki boye. Mais eloko biso to contenir pe eloko to contenir to lo baboye. Bien que l'autre komi koyoka na misu ya bato nyonso ke non eloko te le bungi eloko te le monani. Mais pourquoi les années nyonso? C'est pour vous dire que le travail est en train d'être fait et d'être réalisé. Les chefs de l'État azo sala musala yango ndo so mona lelo Congolais nyonso komi na honneur. Ya koyeba quand même ke bayibaka. Mais babanda ki koyiba. Tango ne komi kobima. Yango ezo ko malisu ste. Oui, ce qui toyebi na kati ndako na biso ke muyibi azalaka to miyibi baza papa akosa l'effort pour na encadrer mwana na mwana pour que non muyibi wana exister lisusu te. C'est ce que le chef de l'État est en train de faire. C'est la raison pour laquelle il a mis en place la Cour des comptes ainsi que l'IGF pour montrer maintenant au peuple congolais que tout ce qui est en train de se faire, le chef de l'État est en train de réaliser sa vision. Et le lot comme d'abord bato bachaki munoko trop ba investisseurs baza lelo le président Tirik na délégation na 300 personnes. Félix azo tambola boyazo bimalibande amboka azo kota pona kolokela biso ba investisseurs. Et les sorciers bazana kati ya kofungwa mabango so bafande sika moko ba sala makita. Balo bakeli rien ne se fait. Mais le chef de l'État aujourd'hui a prouvé aux yeux de tout le monde. Ya kolakisa bango ke non makama banda ki koloba bana koloba na munoko pamba te mais lelo yango ezala kati ya ko séréaliser na kati ya sur terrain. Voilà la raison pour laquelle tozali ko ce peuple congolais que to pèse sa confiance na biso et pas chef de l'État. Lelo ba investisseurs to bana ko zela. Biso na biso nyoso yango ba monani. C'est pour vous dire que peuple congolais, nous avons qu'un seul chef de l'État. Oyo azali mieux placé pour nous défendre l'honneur du peuple congolais afin que nous soyons et ça le malelo. Et tozali ko saluer ba nomination à chef de l'État oya uti ko sala pour na koleksa bango que bon matabo kita Fati Beton azawana pour na ko réaliser ba ce monde. Voilà la raison pour laquelle nazali fier ya okumisa mokonzi ya mboka pe ko soutenir ye ainsi que le bakena ba nyonso bazali pembeni pour na ko soutenir mokonzi ya mboka. Le chef de l'État est bien disposé pour servir son pays. Mboka na biso ko tikala ko panza ndambu te. Oyebi selon l'histoire et bakion so bazo na biso bazo ka biso. Mobutu avait dit ceci. Même pour signer l'accord na diable pour na Zaïre à kosala yango. Mais nous avons eu, depuis l'histoire de la République démocratique du Congo, au chef de l'État Azumboka Azongsiango na maboko ya Nzambe. Voilà la raison pour laquelle le chef de l'État avait dit et si kanyo soazo leka batu nyonso bazana posé ya koyoka sango ya mboka pe balingi bayeba ke Congo yango ezandenge nini. Voilà la raison pour laquelle l'ambassade oyo banda koyeba te ke zamboka moko Congo ezali ko exister lelo bango moko bakomi kozonga balobi non, nous allons travailler à rêver la République démocratique du Congo à travers Vision Fati. Et le chef de l'État à qui nous amène opération moko tozali ko benga yango to ba contrat moko gagnant. Oyo bato ya Kabila pendant 18 ans bana ko gagner so ke na ba poche na bango oyo ba ko sala technique na bango na pona ko pakola même et régime actuel Buzoba. Mais to ebisi bango tozali ko écarter bango malembe pe ba ko kangama te ba ko kufa te ba ko zala wana batala ndenge Fati Beto azo bongisa mboka et un jour ba ko koma kaka na koyoka pe ba ko betela IDPS maboko makasi. D'abord na zone na épinglé point moko. Oyebi raison pour laquelle Mali, Maroc, Australie ainsi Algérie to ko zona Congo na biso ezali Congo RDC.
Pour nini ba écrita qui opération moko oyebi Rwandais na Belgique to na Bruxelles liboso ya siège ya Union européenne oyebi Rwandais kangaye parce que Kagame azali Hitler au niveau de l'Afrique. C'est biloko Kabila sali. Kabila comme en Afrique du Sud. Batu nyonso bakimaka Covid que toza na malade tozali contaminé na niveau ya Afrique du Sud. Ba komi wana ba ko retrouver bango na kati ya réunion oyo Kabila wapi alingai kosala na bango. Yango tozali ko yebise Kabila azana eloko moko ta kotikala kosala na mboka oyo. Balingaki basala chef de l'état coup d'état oyo biso IDPS tosala 37 ans d'élite aujourd'hui 40 ans totikala ko boto le pouvoir na makasité. Tokolinga pe pouvoir na biso oya kolinga kozwa yango arraché yango par la voie officielle où ezali peuple congolais parce que c'est le peuple qui est l'autorité oyo tozali ko benga autorité primaire peyende muto azali na loba ya suka par la voie démocratique. C'est ça eloko tozoloka na kati ya mboka na biso lokola bango bazoyebisa biso ke non Kabila azali père ya alternance toboyi te eloko nyonso wana bazolo bango c'est parce que pour toute la première fois tout le monde président en vie président sortant et président entrant. Mais biso to sa kuna te problème na biso ezali que soki boza na poste ko so pouvoir to que la voie démocratique ezali élection pour nini bazo banga élection to na élection biso il dépasse même élection soki ezali lobby nous irons aux élections nous sommes prêts et nous sommes mobilisés chaque jour ensemble avec hiérarchie à partir na biso nous soutenons le chef de l'état ainsi que le peuple congolais ba pesi confiance en akomona mboka na bango ko bonga on est prêt pour les élections to so banga te loko mokote Kabila il appartient déjà au passé. Si tu as masolo ya Kabila, masolo ya Kabila, c'est ça bateau bazo comprendre le loko ata mokote. Ceux qui bossent dans Kabila, c'est les clairs. Voilà dans Kabila. Mais avant to comme 2023 na élection, peut-être ba candidat bozo betela maboko, ba koza na prison centrale à Makala. Kobo ça na le 24 ya mois au tozali février et koza la évaluation ya code de bonne conduite signé le 12 mars 2013 na niveau ya Addis Abeba. O ezalaki crédité par Conseil de sécurité des Nations Unies et koya ko salema na République démocratique du Congo. Si ko ba Kagame ba koya to ba koya te. Voilà la raison pour laquelle le monde Kagame a comme non même ministre des Affaires étrangères il faut ayate mais ngana il s'autorise même ya ko senga 3 provinces ya Congo pour aya ko investir. Kagame a ko investir ni. Donc tozo benga congolais nous soso ke biloko wana achango na kacha matoi na bisote biso tozali wana pona ko sunga mokonzi ya mboka toyebi ke ba to FCC bazo sala pe côté na bango. D'abord, on a déjà passé par Panzani. Aucune déclaration à Koko Nyangi Lobby. Parce que nous avons tout na bangote, moi na lobby la bango et ça te pour na sali porter parole na bangote. Alors les na tongo après tozali ko benga autorisation à mise en place il y a nomination ya ba général au chef d'état sali na tongo alelo. Je pense ba tomsu ba se balandiango déjà. Oyoki Georges Kitundu oyo bachaka président la commission na bango ya crise ya FCC ce qu'il a déclaré c'est pour dire que kuna déjà baza déjà divisé biso toza na posa na bango soki boza na posa kwa prendre politique ni DPC la partie historique au pouvoir ya kwa prendre bango et là biso ko banga ezalité tozo 50 na ba congolais ba congolaises oyo ba comprendre volonté politique ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le chef de l'état oyo azali na volonté ya kosunga mboka na ye tozali wana pona ko betela ye maboko pe ko senir que non à ça là multiple de succès na kati ya pouvoir na ye c'est ça nous sommes ba opposants qui se préparent. Le chef de l'état avait affirmé sur les tribunes des Nations Unies il avait dit ceci à lobby na 2023 élection et kozala même papa François oyo azali actuel le vicarius il y a nani Rome il avait dit ceci est-ce que yo Félix okutanaka na ba opposants le chef de l'état lobby na kutanaka na bango même ceux qui baza na posa quelque chose na pesa ka bango mais nazali ko tombela bango boye imalamu na élection ya 2023 pourquoi le chef de l'état avait dit ça ce qui se passe à la CENI c'est ce que biso nyos tozali ko luka ke non papa na biso nani ministre ya finance Nicolas Kazadi na papa na biso Kadima faut bayoka na sur 7 points parce que débat on toyo ko lobela na kati ya médiaté et ça débat OEC yokani déjà Kadima azali indépendant azali ni pour parti politique té azosala musala pona kopesa libération et pas na peuple congolais mais oyo ya biso tokoki ko benda matoi ezali Nicolas Kazadi c'est notre frère il faut tirer des choses au clair. Voilà la raison pour laquelle Gilles Alenguet a signé 48 heures na CENI 48 heures na ministère de la finance pour tuer que réalité sur les cas et zandengeni papa Kadima pe contrat okendaki ko signer na FAO yo pe Nicolas Kazadi contrat okendaki ko signer na sima ya petit frère na yo pona kozwa marché to lingi peuple congolais ayeba vérité parce que to so linga na 2023 élection ezala
Bossi bo publier déjà fait des routes à élection à gouverneur. Et tout ce qui déjà préparation ndenge za naka cha kosalema. To lingite buzo ba moko e ya kokota po ba to ba constituer chef de l'état. Parce que na makamunyo so na c'est lui qui sera responsable, c'est le président de la République. Voilà la raison pour laquelle tout ça le bakeno na makambo na batu babanga te élection ezali et loko biso to sali ko zelande que non fait des routes et la mise en place le collègue moko a confirmé na après-midi à lelo que non kala mingte les fiches à recensement et so kitana ba maison communale et biso to tu ko zala na bourgmestre ya limité il nous a aussi affirmé d'avoir accepté ya quoi accueillir cette liste ya ngonde tozo zela tango ba liste wana ko na niveau ba maison communale ainsi que débat na bango ya ba mituka wana toza kuna te. Et si ça est déjà, tous les là-bas, c'est clair, vérité, ça voilà, c'est cette sujet et réponse que vous pouvez sonder. Il dépêche le baka yango que ça mou pepe, moi yo kanga mou pepe, ezalité. Tous le bien que Jean-Marc Kabunda Kaboun, tous le bien on a baninga na binom suba pansango. Ayaka ye moko na dépêche, denga abimi ye moko pe na dépêche. Il faut d'autres exemples ya bateau ba bimaki liboso na ye, na bateau pe bazo se préparer ko bima na ye. Problème ezate. Jean-Marc Kabunda yo tozo ka ba makele déjà zo sala mebele to toyebi ba kombo na bango nyoso tozo zela to ka loba na bango ya suka po to bima na media toyebi sa bango ke ba blako bozo linga bosala to to tibe déjà ba je bango si s'agit pour na ko pesa ba combattant musala bazo sala yango te si s'agit ya ko pesa ko privilégier intérêt ya ba combattant bazo sala yango te mais pour na ko bimisa mbongo ko faire ko partir bazo sala yango to ça déjà na ba vérité nyoso tozeli déjà retard na bango bazana ka cha ko sala na ba mafia na bango so po to ba ke non ça sera le tour de qui. Et d'ailleurs, nous allons mettre en garde parce que nous avons combo ya moko na moko. Yango ndo so kana osa lire mama nanga bobo tombombo na niveau à Texas. Parce que na minute oyo ngana zo tanga ba kombo na bango nyonso. Mais lelo naza na réserve parce que le CG a dit to luka biso nyonso kimia, to mettre biso nyonso unité pour l'unification de notre parti cher l'IDPS. Pour ça na biso ezali mutute, pour ça biso ezali que IDPS idéologie ezala kaka. Il faut tous aller instruire auprès des doyens déjà. Ceux qui ont un modèle, voilà ce que je pouvais répondre. IDPS et Kabouanité, IDPS très lika moko. Papa Etienne Steke du Wamulu Maloba à l'époque que IDPS les a fait yabato à ma banze. Ata au kati suki oyo koti tant que fait des eaux mais na mokonzi à côté. Ceux qui suki ebimi. Tokoya baka ngero ya zalaki mutu ali banza kati suki. Yango ndo salemi bongo donc tokoya ba moko na moko. Ah fachi beto alinga bimisa bango so na vidéo. Yango ndo so mona mwana na mwana banda ko tenga manandenge na biso za kuna te. Otengami yo moko. Soko lingo kende na mutu moko yango ndo tokoloba te papa oyaki yo moko kende yo moko. Soko mi ko sala groupe ya batu non. Wana tokoloba ka ke non voilà ozo sala boyo sala boyo sala boyo. C'est Jean-Marc Kabunda Kabundi photo ça la claire. Voilà la raison pour laquelle tozo loba ke boko takande na poule ya bato yo atie veste atie cravate abandi ko sala kijalelo na media po bacha eka non. Jean-Marc Kabunda loko na wana ezali structure. Na bato bayebi selon histoire ya Gilbert Kankonde. Il y a un monsieur Théodore Mubikai. Oyo akende même na niveau ministère de l'intérieur pour ba comme c'est loko wana dynamique moko de développement pour éco ma structure to sali ko benga ya appui à la démocratie. Donc yango ne ya ko bonga malelanda mais comme parti politique. Mais Gilbert Kankonda boya qui pourquoi c'est pas parce que parti politique et ko créer parti musus au sein du parti. Il faut battre ba utalibanda ba ya lokola ba lié pour na ko pesa makasi na parti politique. Alors qu'on dit que non, à sali parti na ye et concerné bisode avec ça tout le monde peut Chibala ou à sali DPS Bruno Chibala et à sali peut déclaration na ya exiger que non à ceux qui parmi bateau basalaka bakomaka lettre ya 52 pages. Alors ça peut ba préparation na ya sala mais ko sala parti ya mutopexi mutute congolais no soit libre ya ko tendre l'opinion na ndenga lingi même yo ndenga ko ikoloba netinga pe na ko ikoloba mais eloko tozo linga nde makambo zo loba et contourner te makambo ya parti politique ce qu'on sala voix na yo au sali foi na yo direct mais de dire que bana ko bata masini ya batu se mabe ye moko amilo belibo d'abord nazo zonga na déclaration na ye avoir bimamboka Jean-Marc Kabunda il a dit ceci mutu moko ta ko kolongola na IDPS ngana ko ndimake na longo na IDPS ceux qui ba bengani nga par la voie démocratique ya congrès ça c'est pour na ye deuxième point un lobby ngai na tikali kaka na idéologie ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba ngai na kei na kozonga nanga na tikali kaka membre ya IDPS na bité membre ya IDPS ya yemoko na Kingabwa to yo ya 10e ri ndie to yebite sikwa koto yo pe na sens mususu
Tant que les hiérarchies supérieures y a parti, il les avait dit ceci. Bokende bosale la statue à IDPS. Parce que l'IDPS, que ce soir, ma poste est au Makamoussous. Mais on ne peut pas inscrire quelqu'un au sein de l'IDPS. Mais bango ba inscrira qui est. Wana ezota la bango moko. Ya on est aujourd'hui sorto ba que to sali pour te to ça contre-traité. Si le chef avait dit que il faut to sale la statue à IDPS. Est-ce que la statue à IDPS na habité ba doyer bazali ko ko tamona caméra na yo ba prouver parce que moi j'ai fait souvent faut autant gagner statut à IDPS parce que soit disant bah doyen autobune chez ce que du amulumba baso ko sabiso makasi. Alors ezana ba article ezala qui rectifié en 2011 na statut actuel ezana ka chavier. On retrouve que biloko mususu ba mettant en place ezala qui normalité. Yango mokonzi mboka lingi kimia ezala partout. Il n'est pas président de l'IDPS, il est président de tout le monde. Makambo ya ko charger chef de l'état na makambo IDPS wana to so mona ngo louche. Bato bazo engager IDPS bazawana ba yebani s'il y a un problème, il y a proposition. Voilà ce que je pouvais répondre. C'est pour la toute première fois que le président a une bonne morale, il a pas de souffrance du peuple congolais. Voilà la raison pour laquelle le président turc, avec sa délégation de plus de 300 personnes, tous les investisseurs parce que sur place, on était sur le palais de Marbre. Déjà place. C'est pour vous dire que bato ebele balekaki na ba média ko sala makelele ya pamba. Lelo ba investir bandaki komona koyoka lelo basa na ville province de Kinshasa. Et au komona que non province na biso avec projet ya développement ya 145 territoires et chaque territoire, chaque province est kozwa investigation na yango. Lelo na ko yebisa peuple congolais ngwana. Ya mibale to soutenir mokonzi ya mboka Fachi Beton. Il y a une volonté de développer et retrouver esika nango. Le chef de l'État n'est pas qui a coûté mboko na mabelete, kasi a coûté qui a ngondé na libulu. Asia bimisiango na libulu, a commission na mabele, a commission koyo kotombwama. Et biso d'autre part, le rôle batebele ba benga ngapona retourner adresse, so kanate non. Biso toza sur terrain, tozo sala musala na biso. 10e miringa na benga kango ezali université ya ba étudiants nyoso bakuta en dehors. Pour se faire voir, pour s'inscrire. Tout ce les gars na 10e mairie, biso. Mais tu as que la charge. Pour le non, ce qui papa a boti wazana makoki ya kolesa yote, mais yo mwana ko boya papa te. Oki ko sala pe effort quelque part pour ozo eloko, ozo ngepa papa, oyebise ke eloko ngape na zwaki yango to faire développer famille na biso. Voilà la raison pour laquelle tant bato bazo mona nga na makambo etali Congo, notre pays vision Fachi, ba le bio asali parti politique non. C'est une structure de l'appui à la démocratie. Yango na senga kana bakulutu nyonso babanda makambo ba secteur liboso na biso ozana idée, ozana projet, ozana négation ko pesa biso poto kende liboso yaka to ko travailler na un problème ezate. To ko recevoir projet moko euti na Canada ya makambo etali transport. On est là, on est encore jeune. Na ba expérience ya biloko wana tozana yango te. Muto ya sali prêt aya songa biso. Yango nde tozo senga na papa Michel Chako. Soki ada na opportunité oya koki kolanda biso ko songa biso na cette idée parce qu'il y a kuna to ko mettre ensemble na maman na biso Gertrude Mbombo. Alors ba yo ko kutana pe ba betele biso masolo porter bandenge ezali kolega. Soki boli bo contacter biso parlement na biso ezali parlement de Bouzigida. Oye bani partout na ville province de Kinshasa. On était avec le président de la République le jeudi passé, il a reconnu ce parlement pour dire que non tant on a yaka liwa ya chauffeur na ngana Zigida bato ba mema bandakala ba maraya ba mades ba yeko ya mbanga eza parlement oyo et batamite eza parlement oyo ezali koyokana nazali fils ya pasteur mwana 12 ans oto zali ko benga Mboso pasteur Ali lors bato so bolingo contacter nga so pokuta na ye makamyo so koleka dans le bon mais numéro na ngo WhatsApp ezali plus 243 90 30 36 623 plus 243 90 30 36 623 numéro na nga soko lingi ko benga ngai na linga kijale lote o benga po pesa ngambongo na bana ko défendre yo wana côté wana okozanga te parce que aucun cadre ya parti asia monanga dans mon âge na ke ko senga mbongo non en plus bango moko nde bakomi ko chabisoka voilà la raison pour laquelle na lobi que non bato ba considérer nga te que moi j'ai fait ce parti politique non et là qu'on na sali ezali appui ya ko songa parti na biso IDPS et bato ba créer yango bazali kaka ba membre ya IDPS. Voilà la raison pour laquelle ceux qui veulent comme on a biso, tous allés situés sur avenue Plateau, croisement Plateau, Bolobo, dans la commune province de Kinshasa,
soki okuti biso na commune ya Kinshasa tokosolola masolo eza normal tuyambaka na biso mutu nyonso sans orgueil okalingi kosunga biso osungi biso na cadre ya développement c'est bon mais nazometisa bato nyonso en garde na maître Chitende ngai na cour constitutionnelle nakoma na sens ya kopesa réquisitoire na ngai compte tenu ya makambo ya Olive Lembe parce que tango bakutanaki na Shor Kitundu na membre na biso ya IDPS naza na réserve na kotanga kombo na yete mais bango moko bamiyebi mbongo na bango na sana ngoposa te et lelo même batindaki mbongo na canal ya ve Abedachou ngai vie wana na travailler na depuis kala mais soki bolingo kotia na makambo ya politique wana kopwata ye parce que naza na dossier na maboko ya ena Gentili Ngobila na DG ya journal officiel na DG ya Régie des eaux na DG ya Sinel na bi ba jeune na bango parce que ba projet na ngato me marango kuna na lingite kopwata bato na media mais ba kombo na tangi déjà bino moko boyebela soko pesinga mbongo na sansa kobatimisa yo na kobatamisa yo te na kobeta moto mais soki opesinga mbongo na sansa ya keno to ça le projet pour na que tu intégrer ta bande ko mususu c'est bon yango nazo salir ndeko na biso ya Andrikok o ya ndimi ko zola biso 122 personnes na kati ya structure na biso kwa ko tsabango na makambo ya Régie des eaux nazo salir idée na yo mutu musupa ko kikolanda pona ko sala biso bongo c'est bon toza na posa ndenge kaka ba combattre balongola biso na sepo batombola biso pe to sala totombola bango voilà ce que je pouvais dire et nazo pesa bambote belé et pas Michel Chako bambote belé nzamba songa yo na makambo sala ekende liboso kotika pe te ba journaliste na yo pe ba cameraman oyo bazo sala l'effort koluka ba rediffusion ya malamu pona kopesa monde entier ba makambo neso na kati koleka na kati mboka voilà ce que j'ai fait à vous dire je vous remercie bisika nyonso bozo landa biso bambote belé mboka na biso ezo kende malamu merci je vous remercie. Abonnez-vous sur notre chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos publications.